bima ozo point omoni vérité ngana kufa pour la vérité Werason a joué tâté pour la Zénith promotion bandaka parce que moto a distraire bateau et ça Sankara d'écoute okundola ki ba vérité monsieur ko ba bande ko koka ko kundola te de l'otala mena ba réconciliation comme salema comment on va faire rigolo ba stela ba Werason ba vie parce que na to ba vérité na okende makala pour la vérité mais na ba musicien na minute Werason na ba musicien malonga te omoni mambuya Karim Mokonzi na Yvette Kalongo en tout cas na lobema mwana na okota mingi parce que ngaka je passe à la télé voilà na les pour na soutenir Karim mais c'est comme makambu ya deux personnes net Yvette Kalongo na ba respect de na parce que na fête na même ya mariage ayaki OK donc aza camarade babana na Karim Kala mais na yaki ko comprendre que bazala non bazo welela donc normalement bazaba il faut akabona depuis Kala. Bonjour fidèles amis internautes, bienvenue comme ça dans votre chaîne en Pedro Production Grâce TV, dans votre mission Grand Art qui est toujours présentée par moi Danity Manga. Ndeka na yebisaka bino que Danity Manga TGV Mikolo ka invité chez ana kati ya terrain balobi lelo donc pesa nano bambote mingi epa ya le patron balobi Papa Pedro Kandi la motema ya mama Tete Ngolu na kati ya France wana baza ko contrôler France na ndenge kaka ezalaka balobi lelo to sala kaka analyse Danity Manga ko sa analyse nande konaye boyebié analyse rapé bien déjà makambo ebele puis azapi patron ya chaîne na ye o déjà nous annoncé autant que kombo na Nicolas Mokonzi de longue date tout musika donc na yeli sous lelo na ba na kangaye na kanye vraiment na terrain to ko meka solo là ndeko ngai soka uzala na même pensée na ngo fongola déjà na pesa Nicolas. Bonjour. Ouais, bonjour Danity Manga, donc mon frère vraiment de longue date. Vraiment. Donc ngaoute mon abenga rayo Katurubianza. Donc en tout cas plaisir parce que si je me rappelle encore, nous sommes en facilité, donc si ma mémoire est bonne, entre 2015, vers 2015, au fer Abimisa, généré de 15 jusqu'à présent, donc déjà il y a 6 ans, donc c'est beaucoup. Les lots, mon ami a évolué, mon ami abakisi implice na onga na yebela ki na ngote en tout cas fier pour na biso do bonde zala parce que moi tant balobaki non ngana tanga na lycée peut-être école boy faut bimisaka pe bato tanga na bango zo boka ka bato musuneti na Félix waze quoi atanga na poto ka penake ba Emile Ngoi batanga na bango ozo pa mebele baloba onga na tanga bonga na sabo mais bimisa ta ba collègue na yo le temps na zala comédien na bimisa ba collègue na ba Danity Manga donc na bimisa na kombo katuku bianza ozomona ezola gisa donc batunyo so bambote belé bambote vraiment na chaîne na biso oyo chaîne saison officielle donc batu pena ba s'abonner na chaîne parce que Nicolas Mokonzi aza moto abakisaka ba abonné donc batu ba s'abonner na chaîne tant ba mona déjà nga boye na yebi ki na ba parler baza ko sepla parce que ngana ni loko moko boye dani na ya émission to ba vérité émission to ba vérité ça parmi ba émission to kundola ki ba vérité mso o bat bande ko koka ko kundola te lelo tala mena ba réconciliation comme salema comment on va faire rigolo ba stela ba Werason ba vidéo comment on a hérité watana ba zone comment on a ke batu mso bando vivre ke omoni bato mi balendenge balingani papa na mwana oyo balingani kala pona ko sepelisa mokili biso sko de ko kundolelo ko na bozela bomona ba kala mingi te ba ko kabwana lelo so tali papa artiste mo munene na mwana na ye bazaki bakende bubango mbali mena minicho bazati mais na moni faire rigola ezana tenso faire rigola sali réconciliation na papa na ye omona ki kozala ya solo lelo moni vidéo mari ba critiquer ngo de rien à dire donc bravo Nicolas Mokonzi atuka na mona ki kokundula ba vérité na nga wana na yo bakisa implicite tozaka wana to mekano ko solo la lisolo yango ya faire rigola parce que déjà
Mais n'a pas Satan mbote Dani pardon na kachote na pas simbote na madame Osombi a joué depuis quelque part maman Mokonzi donc est-ce bena mutema ni kola Mokonzi fan na ya rofuka misanga na fuka parce que yé pas na aza Nicolas Mokonzi te aza Nicolas Osombi a lingolé donc Nicolas Mokonzi peneza te de maman Mokonzi bambote belé pourquoi pas aussi les amis de Nicolas parce qu'il y a les seuls journalistes qui na bimana numboka te ke na ki bamboka musika menaza na ba soutenir ngataka net na Montréal na Canada bat baseni nga pena bandero la 6 mètres ba bomba ngoka mukona okita ba yina ngoba yambanga les amis de Nicolas Moko na Afrique du Sud ba ozelanga ba élever kofu ba sensibiliser déjà bat babi Nicolas faut que pote faut za pena en Afrique du Sud tout monde na yo de na bosani bango te pourquoi pas aussi mutali na bat parce que moni kolia na bat za ba moni bat ba odilo mapuya exemple la suivre za mutali na bat ozo ba moto aliana nga 0 kaka 0 na ko lala mais to kutene bon tengalo wana ngoli ati apagolo mo eloko mo odilo mapu exemple à suivre de batba ke piana boutique wana na Kasavubu na avenue Pala et ba mona pina bilamba ya makenyo suiza wana donc voilà Nicolas Mokonzi toza kaka na kati ya analyse toza ko sala entre Ferré na papa na Ewe Ranson c'est pour dire les loto moni Ferré Gola au bango tout à l'heure à sa vidéo pour nous soutenir Weranson est-ce que à ça les kaka pa omoni elomole omoni batu ba lobby na omingi ba loba mingi lobi bon pour nous lakisa batu kaka na logola ngaka na sa mwelo mobwe kaka pona na sepelisa mo à ça les on ka po a sepelisa Weranson to à ça les ngo vraiment et outie nano na kati ya mutema na yena non Ferré Gola za musicien va d'abord elle va en hypocrisie ndé ba mission msuba zalala ozoko poni Dani Ferré Gola za muto azana mwana wenge azana esprit timba esprit wenge do azana ngo tanwa loba aleka be mission mo pa ya ndeko nanga tenu nani papi mboma PM kulutu nanga na pesi bambota abinini ngai nazalaka na problème na Vincent mais makambo leka ngapi na batinda bat babambanga mabanga ngapi na batinda bafanga na wenge batinda pe na batu donc bobamba l'état pe na mutu baluka pe na ba déstabiliser carrière na yo tala ce n'est pas facile ngame ngala lubango yana batu musuli lelo pe na ko solisa bango te sito do yo ko felinga na ya tenga pe na ko fel ko ya to moni so mutu ko molwa o déstabiliser carrière na nga vie na nga voilà ezali lelo peut-être soki simbara mais frère gaza peut-être garçon mo pe bona angaza garçon mo bazaka na balabala bana nepe te nepe to lobela ete to te mission zaka na wenga ndo yemba bien mais tellement zaka fort en esprit abunda yo monta wa lega mission papa papi mbo mabi pote akana mubesu pote kaukite mais mukolo pote kauka mamu Ferré Gola à la kisi quand même que c'est à regretter na makambo Weranson na salarié oui kotinda batu déjà pas si Daniel moi lelo pena Nicolas fandi bo mo na pena ke batu ba ya pena ba déstabiliser carrière na yo na chaîne na yo pena ba c'est la promotion moni bo désabonner moni chaîne wana okoti pena vidéo ko ko ka mabe ngane bandeli balinga ba bloquer nga chaîne c'est ça o c'est type na ke batu ba signaler chaîne ngage na ko tsaka ba bilo ba image ya pornographie obi na fanda pena bona nzambe mais tellement nazaki mobali na perdraté esprit pena za na biaté guerre ce que ben la guerre a commencé la téléma pena lelo Nicolas Moko plus de 39 000 abonnés le na quand même ba lelo na bimisa pe batu bazapi na babisika misu bazo travailler donc il fait que la vidéo asali pour na Weranson asala ngona nous pour na Weranson te vidéo wana asala ngo pour na musique na biso musique ya Congo parce que bana concert na pote zaka raté Yemoko faire un concert, venant à Kofi Olomide, un concert, Félix Oiseau, un concert, Maestro Fabregas, un concert. Donc, faire la seule vidéo pour nous soutenir musique, n'a vu ce que Liboso, parce que Lelo, il y a 11 ans, n'a pas de musique et bêta. Tu vas voir Sabino, tu as bêta Bercy, au bêta Bercy, il y a Tembe. Alors, Lelo a Tembe, ça l'a ramassé. On se reprend. Lelo, ce qu'on fait rigoler, on a cette vidéo, on a pas de soutenir musique, n'a vu son nom, bah, fan, tout a fait rigoler. Bokende, bo soutenir Weranson.
son le roi de la forêt abeta musique et les kabé parce que bisopé tozala parce que moni musique ya ngwani ezala bat fan no bakenaka pas ba faire so landeli bangwana mais je te dis et non dum sokuta oh mais on a un concert nan donc vidéo na faire go la sala on a un peu na weraté la sala on pour na musique pour promouvoir musique na biso et kende liboso donc c'est pour cela batika ko tenir faire go la rigueur la lisou bien na yo ka ko lo bana on dirait na ba biloko ezako Renier qui en internet oui rançon a 8 ans pour la promotion et Zénith bato musu ba komodo ba est-ce que Simba je sais pas vidéo faire à sali ya monde yeko la musape babilo musu et puis na ba émission oyo Sankara de Kuta na Papi le Prince je crois ba comment ça Papi le Prince a hôtel la clan wenge muta distraire batu dani muta distraire batu on a son a 8 ans ngala za na loba vérité parce que nga vérité c'est va batina nga makala je m'en fous adela ke makala na obima ozo point omoni vérité nga na kufa pour la vérité wera son a 8 ans pour na Zénith pour monsieur bandaga parce que muta distraire batu et ça Sankara de Kuta Sankara ça vient ngai Zopon tous à la Nayambaga, mais Nazoloba, Aswa Mamba vérité. Parce que n'a bien au solo la naube d'anime, c'est un côté na plateau, au moninga ma belle, Naroloba vérité. Donc, où est la bande promotion Zénith Nervan? Ce qu'on porte parole, qui est numéro 1, il y a Isa Sankara. Ce que Yesko a bandit à 17 scobad. Quand Sankara passe à la télé, il y a Zoleka le bageno, Masalanga fallait pour pas, nini. Au lieu temps, il y a aussi la promotion. Il y a Zoleka Zokumisa Masane, non, après c'est un bongo, Masalanga Libanga, les Mokoza 5 Zamba dynastie. Au lieu batu, il y a un moment où Papi le Prince, le loba litaki, Nanga Nicolas Mokon, Papi le Prince, ça continue à monde la vérité. Abi non. Toboite oko kumisa masana yo le de king les passe les tout wana ndenge yemoko lingaka koma parce que aza le seul artiste yemoko ami nomina bakombo ko faire le goal asiko yeba pesa ka ba kombo na vie lingaka ba peso bakombo que yomoko tsaka bakombo ozo reprendre donc ça la bien donc va tenir la rigueur ngala la vérité donc au moins tu le Nicolas Mokondi ngaba pesanga ngamona lala tena la mwina bina komi Nicolas Mokondi donc ya ko pesa izala bien ngo monitala lelo ba retomber nango donc Sankara bande koleka na TV olazwa ta ko sala wera sona zobeta 5e Zénith première Zénith a wera beta na ba fere 5e Zénith a wera lelo ba fere bazate ba la coste bazate mais Nzambe sunga ba musicien tout ba bimana ba mona parce que na nena mabete la musicien le quoi surprise te invité bazali mais fere gola ozalate mais invité bazali et loko de fere gola sali et leki kutu na kozala na ye oyebango parce que bika ba golo na ba goloise bo kende bo soutenir fere mais fere gola oyita ngwa alobe ngwa type na maboko bona bia type aza esprit mwana wenge donc mwana mwana mwa boga de la presse mwa tombolo mwana mai wakaninga abibana wenge banini biso no soto kende to soutenir de vidéo faire go la salle et les qui na présence nae de faire go la route aux alaté mais vidéo salle et je pesé déjà mais Baptiste Belé ba za ba fabrication ba héritier watanam donc yango moni Sankara sko ayaki lokola ko tout fait promotion il y a 5e Zénith ça parce que Sankara nga sandeni Sankara nga le kana TV bibo bon ngai Sankara de Kuta na lobi bo wera so na so beta 5e Zénith yokanga wera so beta 5e Zénith mais na ba musicien na minute wera so na ba musicien malonga te na sengi na ba musicien tout balongwa fuko banana faire gola la coste nani tout boya botsa vena bino parce que ça 5e Zénith et ça musique ezongi na Congo parce que wera so na sa première artiste beta concert amni après 11 ans et puis ça donc Sankara nga bandole kasko bon na TV mais ya l'équipe masalanga fali pour payer $10,000 fali pour l'équipe ba musicien tout ba mana wenge donc ozomange na wera soni respect ça le savoir parce que quand tu passes à la télé tu dis que libanga est fali et l'équipe et l'équipe 5e dynastie ce qu'on wera son à ça les fort pour na lelo to baba faire to atangisa mutoki na ye mais yosko zo le directement Sankara ndeko manquer wera son respect ça les savoir on se comprend ya ngomoni sko Papi le Prince tango bandele kana te va bi non wera faire pour na nga na bano tu wera bimisa mutaleki faire ate na bano parce que lelo faire gola batu babimisa ba misem susu na kombo ya faire na image ya faire gola kena ba orchestre musu pa longola batu ba image misu
mosusu donc yango moni Sankara etufaki promotion ya Zénith na bango yango moni siko grâce à Papi le Prince na Pi Roger tellement siko bando bazoloba babunisa bango ale na suka mbamo faire egola kolamuka asali vidéo bagola bananya biso no stock eto soutenir le roi de la faune na minute na biso ba bienyo sa wera son esili etikali ka 15 billets Zénith c'est à 7000 personnes mais la minute T'as 7000 personnes, il y a concert à Ouera depuis faire la vidéo. Bah billet t'as que ben la minute tu billet à Ouera son t'as 15. C'est 7000 places. Mais je te dis tu as les 15 maintenant il y a moi le bac qui a mon trésor lumière. Nani porte nani journaliste à Ouera son. Ouera son. Abi Ouera son t'as les 15. T'as les 15. 15 la petit message papa na biso donc a fait la salle vidéo wana ba golo bango mo ba jota place à 3000 places Tara Zénith c'est quoi t'as 7000 ba golo ba sombi Zénith tout repéro ko sanza matili ba oui et sanza parce que les lots ozana nous les lots le 10 siko ba billet tsali 15 yana ba tumusu ba somba ba billet ba joji siko ba tana ba tsela bango quand j'ai libanda ba hotel là donc c'est ça Nicolas Mokonzi bien parlé surtout mon frère vraiment n'a ressentir niveau de sagesse et ça vraiment ya Nicolas Mokonzi nani non tout ça la paix analyse sur eloko oyo Mokonzi lelo oyo tout le monde qui ba Nicolas Mokonzi na clan ya Karine Mokonzi na habité ba débat moko ezo sala mawa o masanga ngazo benga ngayo mo parce que ngana za mutu mo yo mozo mona des appels mageda ali ngaka le kana émission to lo ba vérité parce que ngato lo ba vérité na okende makala pour la vérité Nicolas Mokonzi lelo yo to moni bino bawo ebozana na Karine Mokonzi Nazana Karine Mokonzi. Nazana Karine Mokonzi. Tilelo. Ben bino bo défendre Karine Mokonzi. Qu'est-ce qui se passe entre Karine Mokonzi na Yvette Kalombo? Omoni mambo ya Karine Mokonzi na Yvette Kalombo. En tout cas na loba mwana na okota mingi parce que quand je passe à la télé. Voilà. Na les carapons na soutenir Karine mais c'est comme makambo ya deux personnes net Yvette Kalombo na ba respect belé na ye parce que na fête na même ya mariage ayaki OK donc aza camarade baba na Karine kala mais na yaki ko comprendre que baba bazala non bazo welela donc normalement bazaba tu faut ka bona depuis kala parce que comment na ba vérité o Yvette Kalombo azo bimisa ya Karine na o Karine azo bimisa Yvette so la nelango eza kutu mamba YouTube te ya YouTube et eza ba vérité OK net ngala dano yebisa na bimisa la dernière vérité mo ya 2006 est-ce que 2006 ngala to za na YouTube na bimisa la vérité mo ya 2010 est-ce que 2010 ngala to za na YouTube donc eza ba vérité mo balingaka ba silis ba silana avant YouTube mais le rôle YouTube facilité moto pour na transmettre message que pour na finga dani batu ba yoka ngefuna lega na YouTube na legine tina muka tombolo TV na fingi batu mbala mo na legine Nicolas Mokonzi na legine saison donc il pas message nanga eleka yango monde bango ba samea mamonga la kokota ko to mamba basi parce que donc bazaba camarade akala le londe zo salanga passe ba vérité musu net ko lobake Karine Mokonzi abima na mutakufa c'est faux et archi faux ngana za chrétien moto déjà kufi ana pouvoir sur ya obima na loba moto azapela nzolo loba alatinde elongi ya moto de c'est faux et archi faux ko loba koto ba vérité mususu ko ka pe Karine bimisa libo ya omoni bamba na ngokota mingte ngana trop basé na minute fona promouvoir Baptiste na biso ba ko beta ba concert na poto to sali beaucoup d'années 11 ans musique beta na poto de la minute pe na ngana za basé na promotion à Kofi Olomide ya Ranson ya Ferregola ya Fabrice Maestro ya Félix Oiseau ko no pe solo arena ya Kofi est-ce que Kofi ba musicien o Kofi pa comme na bango ndeka olubi pa wera ngana loba na bandeli olike ngaba ba menaçant ngai ngaba tu ba ya pe na bo ba biro de bakanga
pour la vérité na lobby boy na bike wera so nazo beta Zénith mais na ba musicien ya repéser à part sima na ba musicien bato azate voilà na suka na ngoyo mona ba ni ba invitation te pour nini héritier watana baye pour na nini Fabrice Maestro pour na nini Nyoka Longwa pour na nini Maman Bilabela pour na nini Bayuda di Kongwa waze kwa lisusu ça montre que yemoko il a compris que non nazana ngana ba chanteur mais makambu vacuum ba musicien mecho ya wenge baza penati osoko pa yango moni ba invitation salami mais bato ote nikola mokonza manke wera son respect ngala ko manke wera son respecté naza chroniquer na sala analyse na ndenge na ngai et ndenge mo na loba na Koffi Olomide azobeta arena mais azana ba miseni na obeta na bango arena à part Cindy Leker yango moni preuve ane que na minute to solo ana Abidjan mais azana orchestre na o ya poto bana bango Abidjan poto ngo bango ndem ba beta to ba musicien c'est clair yo linga ko faire le garantie faloba yango na déjà lobby c'est une vérité on a ce qu'on a bino ce qu'on zeta ko bimiso men na le garantie na bimisango voilà donc Koffi na minute aza ba musicien te o akoko beta concert ba musicien ya poto kuna bazaze belé bango sekonda sana bango ana bango na Abidjan baza Abidjan oui pour ba préparer concert ba préparer ba Suzuki banani ba venanga ba Gibson ba venanga ba Soleil sali pour vimba kaka on se sur la poto ana ba mise pena mingi te o ba bima pena nde baza moto ba sala ko pa accompagne ki akoyemba na banani ya neti ba yemba zembo mobo ya kala neti Suzuki ba bike Suzuki aza et ça la bien yango moni lelo wera so na moni da récite Zénith parce que au monde ko mona héritier aza lek o travailler na ba ferry voilà ozo point héritier travailler na ba ferry na ba Lacoste na ba Melia na ba Jan donc ça na Zénith déjà wera so na mona déjà et là mo déjà boîte ferry mais héritier olongola et là mo ya Lacoste na na olongola ngo donc voilà. Merci Nicolas Mokonzi vraiment. C'est on la vérité pour nous voir musique na biso yango moninga na yaka na vérité. Donc ce bakanginga na osamba non nazo bundela ka musique na biso ki liboso. Nana ngana intérêt moté. Nana ninde kwa musicien, nana nio mutu mono musique et que liboso parce que oso tali lelo oyo omona ke Congo to komi kozonga mais to sala ta ba 8 moko boye avant même to beta musique na poto te ba Nigeria ba tikaki ba lekaki biso na musique et comme ka apataka to kudika kaka ozo report mais lelo so tali bena musique ko mokili boso to komona ba faire gola to ba ministre ba regarde moi obi mais oh Céline Dion mutazo mbato faire gola donc voilà est-ce que peut Nicolas mais loko lobi a fait gola bi ministre regarde moi est-ce que Pyroman na dynastie donc il fait obinisa sur 3 albums hein et puis album moko est international est-ce que vraiment eko simba pe na terre ana récite ça makas parce que faire gola aza artiste oyo aza na domo ko yema même na chiluba batu ba sepeli ko yema même na français batu ba sepeli ko yema na anglais de ya moto ya ka batu ba komele test eza bien yemo ko tanga comprendre ayembi tala mutu ayembeli première dame ya nani ya Guinée ozo ayembele joyeux anniversaire en espagnol et puis elle est très bien donc ayebi espagnol te mettons ba komele parce que omoni artiste ba finga ba artiste ba zo banga na contre bango kozala zo zo ba oko maîtriser même ata nzembo moko te na mutu so ba faire gola na tala ako bando yembelo na minute concert abani pena ko banda sens interdit si lelo na qu'est-ce que j'avais dit azo mazoba akokangote ba bato mayele ya omo ba komela kié en espagnol atanga comprendre asala ngo be mbala moko pepele de faire gola na omo nekosima parce que ana facilité o pe ana domo wa ko yemba na langue tout bat ba yokai de album international o dination tout wana yana récite vraiment à 100% ya osimba. Voilà, merci beaucoup fidèles amis internautes ba o nyonso boza kotala biso na chaîne na bino Pedro Production Grâce TV il y a patron na biso papa na biso Pedro motema ya mama Tete Ngolu na kati ya France je vous salue ba ope boza kotala biso na kati ya saison officielle news car ndenge to koloba bo s'abonner parce que vous manquez information te to comme na biso na suka Nicolas Mokonzi moi quelques mots na yo et puis ba salutation na yo pour na batu na yo et puis oyebisa isusu na batu na yo ba s'abonner na chaîne ya ndeko na yo
la saison officielle. Non, bah, tu vas s'abonner déjà, donc venez vraiment nombreux. Vous s'abonner, faut s'abonner à la chaîne. Autant la vidéo, au partager, moi, au liker et ça les cas bien. Donc, vraiment, s'abonner à la chaîne parce que chaîne, c'est officiel news et la chaîne mon et qui est déjà dans la ligne, il y a bien ni pour ni contre, mais la chaîne va continuer comme la vérité parce que les lots on a Nicolas Mokonzi na comment na kilo moroboé quand je passe à la télé, na bim ça va vérité moroboé même artiste et moi au fan et l'eau magé sunga mais ils a quand même vérité et sungi épée donc il va s'abonner vraiment à la chaîne. Merci na batunyo soba balandaki ngai vraiment donc ils ont liboso mais ils ont la soukate pourquoi pas aussi ba motina les amis de Nicolas Mokonzi na Montréal. Les amis de Nicolas Mokonzi na Afrique d'ici na bosan binote Evre Kofo pourquoi pas aussi à maman Mokonzi madame Osombe Joël je te salue ici aux alliés depuis quelque part na bosan pété au diloma pour exemple à suivre mutalia na batu mutuso zo ba passer ya batu ozomona réunion so bando sala et que liboso na bosan pété ba gaulois na ba gauloise donc bolanda rapena chaîne oyo et au sala bien donc merci pe na yo moko Dani merci vraiment donc Nicolas Mokonzi na équipe nyonso Nicolas Mokonzi na présenté mes condoléances na ngana na ndeko na famille ya Diana Makila Diana Makila uta kotika biso aza artiste mné na mboka na biso na pays Nicolas pardon tonito auto chité moi quelques mots parce que aux AP artistes malgré les loyo to embrasser ba monde yo mais Nicolas Mokonzi na esprit na no boye Nicolas c'est un artiste oyo to banda depuis est-ce que tu peux parler aussi pour Nadia na Makila nan non ça fait mal ça fait mal tant au monde a déjà que jeune fille bon akufi jeune garçon akufi et si la tokenda toye baraté mais et si la toya bike toya na mokili nzambe ah eza boye pono sabo pono zo mais si la tokenda toye baraté donc kita na yoka ki sanga liwani salenga parce que akufi liwa moko boye ba AVC ba kodomo na benage kombe zaki makasi mais nzamba talaka kité mwana nanga souffrir to nazwa molimone apema na ye mais passe na famille yango nazo senga na ba artiste comédien tout oyo bozoni nga bosala base parce que ngana woloba vérité ngana eza bo ngaudu ba artiste comédien et aka pona na tala vena nga Anse Luzolo na vena nga José de Londres yango moni na dosa Londres mutasombi kutude yango mona na dosa parce que José de Londres te vena nga Anse Luzolo te na ofinga na artiste comédien nyonso parce que bakoma opesa nga kanda moko bo comment ça fait mutu akufi bino bokomi loko bo créer base moko pe lelo artiste comédien bo sel bo ça va tout sonner est-ce que yo komona penage OK matanga artiste comédien moko omona net par exemple faire le gola simbi téléphone a filmer ba mais lelo na ba comédien presque tout bakomi ba chroniquer c'est ba chroniqueur ba comédien presque tout au moins pena que moko na kena pena ale la maman Chako la niveau on se comprend yo pena est-ce que on la moutona na souci on se comprend yo pena ku fait ditara maman Chako kena moni pe mana kimia mais ba comédien pena bo maman oh lela mutu kimia yo moni ba comédien bo tika ko créer ba belle déjà bandaki bandeli net maman na biso na ye so yo batangi comment na ye mais maman oza quand même mukolo fozala na respect parce que mai ninga na pamba te tango ba rivière zo ma tenga na kotanga ba kombo ya ba comédie mingi parce que na fréquenta pe bango te oza ko pangana na Nicolas Mokonzi donc ça ba comédien na ozalaka ngai parce que naza trop basé pe na monde la musique vraiment on va théâtre nga parce que nga moso na ngai sepelisa moi si na nga besoin théâtre na komi pièce na bengi yo na bengi na to tourner pe yebi to beta ba premier ba nyoso ba facilité donc voilà to beta tato akengela ba nga comédien mo da ko bangisa ngai na moko yo Congo parce que nga mo na zana comédien na yebi nde ba komara pièce na yebi nde ba komara histoire pa na komi na bengi batu na kaboli pe bo tourner bo sa bozong sa donc et ça nga passe Diana Koufi ba comédien ba comme ça ngolo la baise mo bo actualité mo boye ce n'est pas bien c'est ça so zo luka ba vie na ninga musala no ko luka ba vie na mutu akufite parce que yo pe ba lukela ka ba vie donc ça des messages et puis si ngai
ba comédie ba bongisa musa ba comédie omone loko vient na ngasi luzolo pa lobaki ba comédie ba komi na ba chaîne YouTube belé ba comédie ba ngomo ba komi ba chroniquer donc on na okoyamba bena comédie boy bo silisina ye pa binga pe na zo ya mboa ozo comédien na matanga na ye batu baye batala bango etali baza ba star mais ya komi ko filmer bato baye matanga oli bato na nde ba filmer na moni Belvia na filmer non basa la théâtre mais nous ba koma ba chroniqueuse basa la théâtre comédie sali okomi pièce no théâtre totali et ko ba filmer pona nini ka bokoma ba pona nini kaka bokoma ba chroniqueuse na ba chroniqueur. Est-ce que le monde n'a pas pu m'assumer comme chroniqueur? Mais maman père, ça comme chroniqueur. Oh, ils sont comme chroniqueurs. Nous avons gardé toujours bande. Ben voilà, merci na batutu balanda ki biso ba doit s'abonner na chaîne et ça la beba mbote vraiment na batutu so baninga Nicolas Mokondi nazali merci na mon père Dani donc je suis là pour na analyse ko soutenir la musique na biso et kende liboso. Merci. Merci beaucoup là c'était notre frère ami Nicolas Mokondi hein balobi motema ya batu ya maman Joël, hein? Joël Mokondi, il y a Nicolas Mokondi. Quant à moi, je tiens à dire merci na Binonio Sobolanda Kibicho et pourquoi pas notre patron Papa Pedro, hein? Papa Pedro Kangila Motema ya Mama Tété Ngolou na Katia François. Je salue Maman Mabia Star Air Style Colwell Loco na Katia Londres. Je salue comme ça Maman Dedeline Mibamba Oprah, Maman Ebanebe Alamu et si la raté donc nzamba batila kaka et puis non nzamba il faut pas mboula kaka parce que ah maman mo malamu et je tiens à saluer comme ça toi Christian Soukula Makanda le boss depuis États-Unis et na motema na ye maman Patricia Ngoma moi c'est pembe makasi ya muluba ba contrôler États-Unis wana et si je ne salue pas c'est lui qu'on appelle Diane Malundama et non ça a péché na saluer Diane là où tu es. Je te salue, donc na salué pe baninga nanga nyonso et merci à mon frère Oazaki na sima ya caméra souffle ngata kombo voilà Glody Abedi donc Glody Abedi oyo Azaki na sima ya caméra. Quant à moi je vous dis toujours restez connectés dans votre chaîne, n'oubliez pas de liker de vidéos, de s'abonner et surtout de faire vos commentaires et vous allez bien. Quant à moi Danny Timanga je vous dis déjà bye bye.